pourquoi okomiti kala maboko na été ayebaki yo avant à créer mokili ayebaki nga avant à créer mokili ayebaki ke tosalela ye ayebi na yo nde peut-être oyebi te yo moko miyebe neti nga nayebaki te mais moi bendi ezalaki à l'âge de 9 ans 8 ans comme ça comme chose nazwi mai na tie na kopo na vandi cousin cousine tozali mike na binga moko pasteur na bino j'avais 9 ans 8 ans tout ça l'église nga pasteur nazwi mai wana na bando bénir bango na prier na bando bénir bango tante na maza oleka abi yo ozala serviteur de Dieu ozala pasteur ezongeli nga kaka kala te on a ça difficilement na bossa maka j'oublie difficilement tant à le bas mon abi yo ozala serviteur de Dieu Nathalie na sekiga na zemke 9 ou 8 ans ouais ba combat mususu ela biso parce que ennemi ayebi oyo aza servante yo ndo miyebi te combat zoya makasi parce que yo oyebi te koza serviteur de Dieu servant de Dieu nzamba tindi yo uniquement awa na mokili oyo po salela ye bit na biso na kati na monde oyo na se na mabele c'est ça servir Dieu tokota na repos kaka soki to accepter ye ou abandonner tout complètement dans le but de moto azwa mosala te sala nazoloba ba raisonnement ba projet ba pensée amen naolobela mosala te mosala eza différent mosala tout le monde travaille même les païens travaillent même les occultistes travaillent d'ailleurs la plupart des entreprises eza bango basimbiango eza ba chrétien te même les musulmans bazwaka badoc ba musulman babalaka ba sataniste baobala baosala mpe ba mariage tozomona ba vidéo ba PD awa na Congo comment baosala ba rapport sexuel na kati ba bureau ebima tomona mais baza na ba bureau baosala ba chrétien ba libanda c'est une chose to comprendre te donc biloko wana toza tu n'as pas besoin on n'a pas besoin tokoki kosalela ngo ba suscité c'est ça mon problème c'est ça et là Jésus azolobi là au ser kanda lobi là au ser tantina lobi yango mtezo empêcher biso to sala nzambe yango pesa ko empêcher nzamba sala biso parce que biso to lingi nzamba sala biso liboso on était ngai fo nzamba sala ngana nde non il faut sala ngana après nga pena sala eza bongo te parce que yo comprendre o peut-être sala ke bon ezaki pour attirer pour à comprendre que Nzambe existe yo acceptant Nzambe sans au monde un miracle o acceptant Nzambe peut-être 3 ans passés au monde un miracle et chaque jour on vivra un miracle donc aux Hollandais Nzambe pour un miracle maintenant aux Hollandais Nzambe parce qu'il est Dieu parce qu'il t'a créé parce que c'est lui qui te garde c'est lui qui t'a sauvé alors on a ténèbres on a lumière. Autrefois, vous étiez des enfants de ténèbres, vous êtes plus ténèbres, vous êtes les enfants de la lumière maintenant. Et toujours beau ça, amen. Donc, existence n'abisso na mokili oyo ezako c'est la Christ, un point, un bar. Amen. Amen. Mais pour ça et la Christ, il faut abandonner tout. Et puis pour abandonner au bon te tikela ye ba charge na yo ye moka lobi tikela nga ba charge na yo parce que okoko memango te bien mais mukongo yo gumba mayo spirituellement to sali ba délivrance ba te belé to moni ba ye mukongo gumba mi moto après to prier songi tout droit ba jeune fille mususu soki 15 ans mususu a combien de gens ba 20 quelques ba 26 ans Mukongo oye memaka pena fardeau ya solo spirituel au monde monté mais ce que ça na église oyo ba sala ba délivrance au comprendre makamni to loba au monde vraiment muta comme chargé tant au prier au chasser esprit au tourner au communier how do you feel comment tu te sens abi oh now feel light
Donc esprit wana ekei, charge wana lourd, fardeau wana ekei, et libérer muta comme libre. Mais yo o comprendre, oh wana qui délivrance a comprendre qui te, yo comprendre déjà. Alors tikango avant que tu yo moi il faut tikango bien avant. Bis moi il faut tikango toi abandonner entre ses mains, ses saintes mains. Olandaye parce que ne tozolo baboye to koko kabosa et la Jésus te tant que to landa ka biloko. To ko ça elle été. Tant que tu as attaché na mokili to koko kabosa elle a été. Tant que tu as un souci, to ça elle a été. To kokate. Ayebi yo, ayebi ba projet na yo avant olo ba déjà ayebi. Avant de prier ayebi. Journal lo ayebi ndeni aussi là. À déficit de ce souffle de vie. Pendant la nuit, nous dormons comme des animaux. Azui souffle en haut. Oyebi kutu tende ne ola na tonga zong se lo lisusu. Ne pas côté en oyebi te. Alors, papa ya boye. Zwaka ba problème, tikila ba problème na. Tikila. Que le Saint-Esprit nous aide. Yango ezolakisa biso manque ya foi. Donc, mutuazon dit maté que Dieu est capable de résoudre vos problèmes. Yango toza attaché plus dans vos problèmes na biso. Toza attaché plus dans mokili. Mutuazon mon les a impossible. Dieu a ça. C'est ça le problème. Dans Hébreux 4 verset 7 et 8. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien aimé, vous pouvez comprendre on comprendre paix. Ce que zo kamunga nzambe boye ndenge toteyaka boye ndima kokanga motema te sala makambo azoloba parce que c'est très dangereux oyo kosala te oyo kondima te. Na 8, car si Josué leur y donnait le repos, il ne parlait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc repos et sabbat on a Jésus-Christ yemoko. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de siennes. Yokana 11 places dans le bagi. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos. Donc, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Par le but sous pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit. Jointure, moelle et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ainsi, ça kaka, nulle créature n'est cachée devant lui. Yango tango ya monyemba mona akoko abosani eta yebi muto ya zaki na projet. Ayemba mo yebisi eta Lévite OK. 13 le but, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, ouais, et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Moment yango yo Tomi pesa force au bazoloba to s'efforcer donc yo moko sala pas poussana vers Christ
mibwaka na makolo na ye ndimela parole oyo sala oyo okoki kosala parce que na suka nango tokorendre bacompte eloko ebombami na miso na ye eza te eloko asika na miso na ye eza te yo ndima kaka ke azali tala Adam na Ève babebisi oyebi ke lelo soki tozosouffrir c'est à cause d'Adam et Ève. Mais Nzambe azwi alakisa bango comment aza responsable, comment alinga biso. Ye moko Nzambe asali bango bilamba mais bato na babebisi asali bango so bilamba pour protéger bango. Caïn babebisi Nzambe alobi mutu oyo akosimba Caïn akovenger Caïn combien? Donc atie point moko mutu asimba Caïn te mais Caïn to bomande ko na ye. Repos ya sabon eza Christ biso mo ifoto lukato kota na kati ya Christ po yebi déjà ou yebi Christ azanani oso goûter kota makolo mibale bien aimé banda kondima la parole oyo ke osala quelque chose Dieu est capable parole oyo eza efficacité ekoki ko changer vie na ekoki ko transformer on a ba niveau moko ndimi kutu te. Qui croyait na soit exemple oyo Félix ako comme président de la République nani azako penser na mutune y compris son propre père dans azaki vivant de son vivant akokaki ko ndima jamais Félix Tshisekedi comme président. Malgré eleki ndenge biso tozokanisa wana me Nzambe aza Nzambe asala makambo na ndenge na ye. Yo ndima ndimela parole oyo soki eza makambo lokuta comment ba pasteur ba prophète mibale oyo qui ne sont pas des Congolais ba prophétiser pour la Félix ba bisi kende Kinshasa ozongela biso okoma président comment ba lobaki eloko eza na biso bien mais tozo croire te que Dieu est capable ya osala au-delà ya entendement na biso to ndima te ozondima te c'est ça le problème banda kondima ndimela parole oyo ndimela Jésus akokso moni soki o abandonné tout hein akotomba mon ali ya repos. Bien aimé, je vous dis la vérité. Et là, quand il bosse, il y a quelqu'un qui a abandonné tout. Paix moko ozo la moté, maintenant tu n'as pas idée. Okozwa paix moko oza na idée te. Yango oloba vraiment, o nyonso na luka ki na komona comme la boue. Ouais. Mais fort nyonso na sa o bando regretter. Eza okola oluki mwasi moko boye ozwi obomi banzoto na suka yango aboyi neyoka okoma regretter mais point na sala point na sombela ka voiture soki na yebaki mais biso toza informé mobile na bi wana oyebaki te mais toza informé mobile na biso Christ aza capable ya ni comme aza capable aza koleka capable na lobata bon pour nazangi na mwa ko employé. Ce qui Félix a commis président. Tout ça Félix Karazagi ni ao. Tout le monde dans l'église. Bien, na mona l'église mo na Belgique ba na télé, na mona na ndako mo ba na Facebook wa o wazako lia fufu na maboko eza problème des aki passé si quoi commis président. Bon, il y a on échanger plein de mais so lia fufu na maboko. La minute où il est président de la République, nation mounène le Congo, Congo, Félix a dirigé. Nana, même son pasteur ne croyait pas peut-être. Même sa femme. Et à combien plus fort Nzambe, bien aimé, a changé ma caminayo. Nzambe lingi yondima, abandonne tout kota na kati ya repos. Repos c'est Christ.
Ceux qui ont abandonné au monde à paix, nazo kosa te. Paix et l'autre liboso à paix ça paix. Et l'autre liboso ceux qui ont abandonné à solo, ceux qui ont yambi Christ à solo, ceux qui ont comprendre Christ à solo et l'autre liboso, il te donne la paix. Au monde à paix du cœur, moi okoya impossible, wana délivrance à libéla. Oyo lo ngwate. Yes. Amen. Tout au monde en pamba. Tout au monde en le la poto. Comment regretter befort au salagi? Moi, je suis en train de me comment regretter ce que point na sombe la bago. Pour na sombe la voiture. Pour na zao bête ma colo pour na ketale. Pour na zao ki ma classe pour na ketale. Pour na comment regretter parce que oye bagité. Menzambe na biso, Jésus na biso, Yaya na biso, Papa na biso, mobile tel na biso, mosungi na biso oyebiye. Ya yebi yo po yebi combien aza capable, combien il est capable. Mais comment tu dis magate? Zo ba problème nyoso, emballé chango place moko. Ba Seigneur na pesi yo ba kambu oyo nga tant etikali mukie tozana tant mingi te na mokili utiliser ngai nalingi kombo na ngai komama na livre bosana biloko wana nyonso eza ya yo biloko nyonso ezaka ya biso biloko wana etambolaka na bato oyo bazala na kondima etambolaka na yo bamiracle etambolaka na yo ezolanda yo ozotambola nango yo oyebi nango te. soki totangi mpona suka na versa suka car cette bonne nazongi na 4 car nazongi na 2 craignant donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'attendirent. Parole oyo ekoservir te soki mutu ayoki yango andimi te. Ekosala rien parce que oyoka eza lokola ondima te tozoyoka eza lokola toondima te. Mais ce totangi 3 alobi pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos selon qui dit je jurerai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Vous voyez? Donc, au bandimité, bakozwa repoté. Bakota pe na repoté. Il faut ondima. Bien aimé, ndima ozwa repo. Ndima omona makambo wana banda kolanda yo ya moko. Ndima kosala Christ. Ndima komi bwaka mepai na ye. Ndima Christ a utilisé yo. Tika Christ a utilisé yo. Ndime la parole de Dieu. Christ a un repos ya solo. Et local bosseuse a un repos à Pessah. Et local bosseuse a un paix du cœur. Tout le monde a le biso qui ont limité. Au cause de repoter. Bateau ba okota na repoter ba oba ondimate. Tout le monde ba Paul ba comme qui presseur au koufa. Tout le monde va pasteur rebelle à Moussous au vrai serviteur de Dieu. Azowe la koufa kuta o le bakende. Moi c'est papa quand ba boeta habité il faut na kende. Mais tala ba fone ba zo boya ko kufa.
moko kutu bakangeka bakotie na kasho awa azowela bima libanda pasteur azowela bima azokima prison sikoyo baprisonnier nani oteya bango donc baboya kokufa parce que toyebi na biso nzambe oyo toyoservir te toyebi te eloko nini nzambe abombeli biso toyebi te eloko nini atia likolo na biso toyebi pouvoir ya parole te toyebi pouvoir ya nzambe te toyebi grandeur ya nzambe te toyebi puissance ya liboko na ye te yango wana mosusu akosi batiela ye poison babimisi mpe voice pasteur alobi te ezalaki nango base tosalaka bon pose oyo eza ya base pasteur aza mpe l'église ya monene grande église na Congo là une grande église bato mpe plein baosala babiloko wana babase bamiracle lokuta parce que bazokroire te ke nzambe akoki kosala oyo bango bazokisala ya faux wana asala yango ya solo ya vrai alors différence eza te biso na bango yango nazongi makambo ser alobaki moya kojuge bato biso eza te parce que toza nde mona bango na début ntango bandi comment kojuge publicain kojuge par rapport à quoi yo mpo ozaka nde mona ye il n'y a aucune différence entre biso na bapaye il faut qu'il y ait une différence. Amen. Il faut qu'il y ait une différence. Tous à la bateau qu'on dit à niveau et qu'on dit mais les gars. Qu'on dit mais il faut et les gars. Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Yeah. Notre Dieu est capable. Basusi nyonso wana nzambe asape sa solution. Yondo yebi toza informé te. Yeah. Oza informé te. Oza sous-informé. Amen. Toluka gloire ya nzambe. Luka Saint-Esprit. Luka présence ya nzambe na vie na yo. Biloko wana eyolanda biso ya mobiana. Nanu vana te babenge baoluka mutu na misala. Ezala nango ebele kutu. Pamba. Wana kutu ba miracle mike ovandi babenge pamba biso bazwa bato. Yeah. Luka gloire ya nzambe. Luka nzambe na profondeur. Luka kota soki ozwi bilo soki a visité soki a quitté lio na gloire na bien aimé obosani biloko wana nyonso ozosala ngo basusi obosana mais soki ozobosana te seke makambo nyonso osenga eza nango ya prématuré na baprématuré tobandi kobondela topesi nzambe merci pour la parole. Pendant que senga lisusu présence ya Saint-Esprit na vie na yo ezalaka ebakisama lisusu le Seigneur augmente encore l'huile augmente portion ya sika au nom de fresh anointing. Say Lord, I need fresh anointing. Lord, I need fresh. Begin to pray where you are. Say Lord, I need fresh anointing, more anointing, more of you. Begin to pray. Bando prier, bando le bal sous Saint-Esprit. Le bas Seigneur, Naza vase vide. Seigneur, Naza vase vide. Bakisa onction. Augmente l'onction.
augmente l'onction, augmente l'onction. Bakisa kondima, bakisa kondima, bakisa kondima. Dans le nom puissant de Jésus, bakisa kondima. Dans le nom puissant de Jésus, Père, bakisa kondima, bakisa onction, bakisa onction. More anointing, more power, more anointing, more power, more anointing, more power, more anointing, more power to serve you, Lord, to serve you, Lord, to serve you, Lord, to serve you, Lord. More power, more anointing, more power, more anointing to preach your gospel, to preach your gospel, to preach your gospel in the name of Jesus. More power, more anointing, senga lisusu power, more anointing, more power, more anointing, more power, more anointing in the name of Jesus Christ. Bano senga présence ya Nzambe na vie na yo, bano senga présence ya Nzambe na vie na yo, bano senga, bano désirer, banako désirer, banako désirer, le bas Seigneur naza na posa na yo, Saint-Esprit naza na posa na yo, moninga malamu naza na posa na yo, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis-moi encore et encore, in the name of Jesus Christ de Nazareth, in the mighty name of Jesus. Na kombo ya Yesu Kristo, sopa mafuta Seigneur, sopa mafuta Jésus, likolo na ngai, likolo mutu na ngai, na maboko na ngai, na makolo na ngai, na misu na ngai, na kati na libumu na ngai. Homme intérieur akola, homme intérieur akola, mafuta sopa likolo mutu, mafuta sopa likolo na mutu na ngai, 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 mafuta ya koprêcher, mafuta ya kolibérer ba prisonnier, mafuta ya kobénir, mafuta ya koconseiller, mafuta nyonso kosala ezala na anointing, nyonso kosala ekele na mafuta, nyonso yo kotoucher ezala réussite, nyonso yo koloba ezala réussite, esalama. Mezosenga mafuta ya Nzambe, ezosenga Saint-Esprit, ezosenga puissance ya Saint-Esprit, ezosenga présence ya Saint-Esprit na vie na yo, na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. Banako senga lisusu, banako senga lisusu, a déverser l'huile, a déverser l'huile. David a lobby Père, a lobby Seigneur, pesanga fresh anointing, parce que combat o elekinga munene. Donc chaque combat, chaque action, chaque mission, eza na degré ya anointing nango, eza na degré ya mafuta nango. David a ça qui déjà loin. Comment le but sous Père, pesanga mafuta, bagisa mafuta. Donc combat on les kaki makasi, yango sengi sous mafuta mususu. Au nom puissant de Jésus, bando senga mafuta, bano senga mafuta, bano senga mafuta, bano senga